liwa to basiko nini babika no sokoto pesa kapa bota maître Mao. Oh maître Mao ba bota On est boutout. nga yo mdo prendre nga bien ngote Ninga toyoki awa po yo moni milange panzani awa ba jeune ba non so ba on kutukala tata moi 2 ou 3 personnes baloba to kimi milange moko beta miawa do bali ba beta maître Mao na bino ba danseuse to kimi biso to kimi awa biso to kimi na biso problème to kimi ba kimi kaka otobi batela nzoto te po ba bika do apembe na uera 001 quoi nyonso banda awa internet awa Facebook awa Google awa donc Raph Ngindu le présentateur la force créative Congo Promo Congo ça la force militaire na Congo Promo Congo grande le bel wata mais pas na sikoyo Baptiste tout bangini moi allez voir Congo Promo tv5.com Raph Ngindu Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo Nde. Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Raph Ngindu. Ouais, balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Raph Ngindu, Congo Promo. Congo Promo qui t'orcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Ce qui est toujours na Boston on Raph. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 baba site tout. Loba il tombe même Loba. Et ça problème il y a couple et ça concerne tous les deux. Tous les deux oui mais ça concerne tous les deux pourquoi même tu es sur langue. Expliquez docteur. Docteur, c'est l'orier azomona qui est faible na mu na kokelo te. Expliquez docteur. Docteur, mon ben n'a ndako azokokate makam ndako azokokate. Ya mwana to ye faut trouver solution. Azokokate. Non, azokokate na sens de l'expliquer na. Docteur, biso so to sala. Ngana salaka, mon ben n'a pas ça. Mais et à tant c'est liboso attention, pas stress, misala. Mais dès qu'ils arrivent là, asimba kanga souté. Asimba kanga souté. Pas stress, pas tension, pas vitesse à poto, pas fatigue na mutu. Na mutu na cause un peu fatigué, na je peux pas. Boni boyeko. OK, na comprendre que bon, le boyeba que ba problème ko itali ba tension, ba stress, ba surmenage. Ce qui mutu azana ba problème d'érection, ngai na conseiller ka mingi produit oil. Maxi bien-être. Maxi bien-être, les ali produits moko 100% naturel. Et ça complément alimentaire, et ça na ba vitamine A na kati, ba vitamine C. Les appels à la protéine, les produits moko ya komelango en fait une fois tous les 2 jours. Na katiwana les alina 6 sachets na kati au komela sachet moko tous les 48 heures. Et comme ça la bino 15 jours, c'est la solution idéale maxi bien-être. Tiero na na kayua, ce qui maxi bien-être de mobulu. Maxi bien-être, ça marche. Maxi bien-être, la solution pour vos problèmes d'érection. Voilà, chers fans de l'émission News de Kin, bonjour déjà, partout vous êtes, partout vous nous suivez sur www.congopromotv5.com. Et voilà, moi Betty Massengo, je suis là toujours pour vous donner des news sûres. Voilà, donc mes condoléances au groupe Wenge Musique à Maison Mère de Wéranson de la Forêt. Et mes condoléances à celui qu'on appelle Maître Mao Majesta, donc Oazali, encadreur, maître chorégraphe, voilà que ça va danser sa maison mère, danse à perdre grand frère propre, grand frère naïe propre à Koufi, donc mort moko subite, hein, si je peux le dire ainsi, mort moko brusque. Et voilà, on dégarde news c'est le tambola que maître Mao Majesta qui c'est grand frère naïe, pour grand frère naïe à Koufi na maboko naïe abilité le roté, donc karaboé muta Koufi, donc yango momoni tokiti awa pour news de Kinde na lobara. C'est une émission socio-culturelle. Biso to tambolara partout. Car pour la repère sa vidéo ba news. Mobule le kiawa milange panzani. Donc biso to bata mi robata ma roki ma po to bangi kara milange po ba jeune ba siliki makasi. Balingi ba beta même maître Mao na ba danser monsieur à maison mère ba lobi ni ke maître Mao mutale ki si grand frère na ye. Et donc to ebi pété ngo to kiti kara wa poto so ba news toyo ka bango moko
ba me camper ko pesa biso ba information est-ce que ça vrai to ça archifaux ba danser sa maison mère bazali ba jeune pe à quartier bazali famille pesa ni bo mona ba image Cédric azo sur ba image bo mona ndeni ni ba to azo lela donc en tout cas avec beaucoup de douleur. Donc, bana mososo, hein. Donc, bakaina de mososo. Tout ça, point de vue par rapport, il y a disparition, il y a grand frère propre, il y a Mao Majesta. Voilà, donc, même tout le monde a danseuse, des bazar, on a baloba. Après, tu reçois un secteur, tu reçois quelques personnes, la famille, baroloba. Et puis, il y a mon remettre Mao Majesta. Pour la ministre Toloba, Azar a été abatami quelque part pour Azo Kimara rapport, Milange ou tu comprends. Na bana poto Raïs Chibana motopama na Paris titina kemi moi sikitoro na kata Paris wana mama na Raistina Aurélia et maman Emilie Nzemba oyangai moi c'est à papa tous pepele ambeto na Londres donc vous pouvez même pas imaginer pour milangi modèle et Panzania wa donc na kandaraka ndenge kwa Mao Majesta kufi balui Mao mutalekisi voilà donc merci déjà Cédric pour les images hein, pour tout ça la image air moro donc oui quand des alara donc toi la choix tes journalistes rara boy musala autopona pour nous CP Sabino Timothée puis Anna Serge en notre cordon merci à papa Daf Moubama les papas de Joyce Davlin salutations à vous salutations à Christian Bouy et salutations big salutations à notre boss l'ingénieur Raf Ngindu de na lobaraya bonga big salutations donc notre papa depuis les États-Unis. Voilà Cédric, je vais m'en aller là où se trouve le groupe de Weranson, le danseuse de Weranson Hugo de la Forêt. Bah on va compatir ensemble maintenant mettre en avant Mao Majesta. Donc voilà quoi. Pour te recevoir quelques personnes baroloba car en dengue zalara. Donc bah sapé bah point de vue na bango. Voilà, là je m'en vais lentement. Donc voilà. Voilà, on est tout à l'heure là. Tous un groupe mobile maison mère a danseuse baza pour na compatir na maître Mao Majesta abungisi grand frère na bango ndeka bomo na Shida Azali, Messi Azali, Brunette Azali, Mamoumoulou Bazali, Fleury Azali. Donc tout le monde va danser tout baza mais ba remettre un peu kolba moi muke après te rejoindre mo remettre Mao Majesta et puis na quelques personnes ba c'est la rende ça voilà. Shida, bonjour, mes condoléances hein. Merci Masengo, bonjour à toi aussi. Babito Zaka Awa, Toeka Elongo Kolanda maître na biso akufeli ya ne propre ya moni to akuna rep lelo to lingai to lekano rep teto ya nanu awa po ya za maître na biso donc to yé vraiment awa biso nyonso tozali awa. Mais on dit que news c'est tambola que mettre la bino Mao Majesta legacy grand frère na et c'est solo tu es le kuta ate eza na oka bongo Masengo yo peso mutu mo akufe pa bino ba lobaka yo mutu lekisi eza la na bongo za artiste ndima nyonso yango moni ba loba na bongo ka bongo mais ye mo mettre mo yebi keza bongo te emso eza ngonga na inde betaki akende yango nzambe pas juillet ko problème mettre mo eza wana na ndenge ni mettre moi ko lié te mettre moi bandi musique il est lotin mettre moi et la famille nyo so ba kufi la kaso muta kufi ka fo lobaka ke o mettre na ba muta lié été eza bon te eza ka ke tana inde kuki pour tout monde ba jeune ba siliki milange zo panzana wana bino pour ba danser pe ba ngi ba beta bino eza nini ka rapport pour ça permet na Weranson surtout pour préparer pe 7e jour de la semaine même sous pour na succès wana ngo Majesta alekisi ka grand frère na eza on pour na bon te et ateka po a onde ba ye des sortes to le capé na banzelo mo ba obele e danser za wera eza ka ke ba ko fula mo président so ndenga fula biso esenga ka bongo akolia été akolia jamais ezaka tango na inde kokaki yango nde akei maître Kinte quoi mes condoléances hein merci voilà mon ipe présence ta awa mais quand un peu ko yebisa na bande ko zona na biso c'est pour eza pour na nini eza matanga grand frère Mawa Kufi azalin soda moko aki policier moko alaki so to beta concert azo cadrer ba danseuse obikande ba landaka ba musicien banini akosala biso encadrement ti to koti pe na car to e bandako biso donc to yebi ndengwa donc to kozongisa kutu matanga wana te parce que grâce à ye on ba danseuse aki bien mais ba zoka mais ya lo sala vrai encadrement ti encadrer biso malembe ti to ye na bandako
En tout cas, ni désordre bimi na matanga boy milange so panza na biso to kimi ya rokima que Mao Majesta mutaleri si grand frère na grand frère abela gitemba la mort akufi est-ce que c'est solo to c'est lokuta? Oui, musique na balé. Musique na balé. Na soza na moi bon la famille to succès donc moto so akufate. Donc ce moto akufi zakaka yo. Donc bato balé ba joueur na biso a musicien to kenda randenge moko so kaka muto akufi yo kaka muto akufi yo kaka donc to ebite musala ngo so to sala rapona ni c'est ça en tout cas donc eza lango bongote hein eza bongote nzamba sala muto na muto jour na okufa soki le longa na kufi bolo ba o ke ba balenga nzamba sala muto na muto ndenge na ye position na ye okufela boye et il y a des commentaires, vraiment, voilà, ils sont inutiles. Merci beaucoup, Maître Kinte, quoi. Voilà, Naza Moupandi Nangaï, Chalère. Bonjour, mes condoléances. Merci. Merci, donc, toi, on a un souci trop, donc, il t'a qu'à Maître Mao, donc, il Maître Chabin Sabuso, danser à maison mère, mais ainsi qu'au Pedre, il y a un donc, il s'est face ma casse, donc, qui est un nom repose en paix. Donc il soucie trop. Donc on a mis au coup donc comme mal à l'aise, comme le grand mot bobisum to donc beta bino pour mettre la bino avec ici grand frère nae pour la ni pas là ça bino ba pas de danser ça la succès le gars ba kata fumbo ça la succès ba mi pende le 7e jour de la semaine perso et bimbe ça succès on va mettre Mao avec ici grand frère et ça bongoté Mao là là ka à l'autre ande ba Corée ce que l'autre Corée ça va passer révélation Corée passer en correct kangi mais ça que non pour la Mao yani à l'équipe yani ça bongoté attends monsieur tu vas danseuse tu répéter pas dans maison mère mutu so akufi na moment où c'est normal mais tu vas la chaleur mo bois peli la façon mo boye comme la chaleur à l'équipe et donc ils allent ka bongo normalement donc mais ba cha idée na te que oh Mao te il faut la bongoté merci mes condoléances hein. Ouais, merci. Voilà, ton moni présence na ope awa maître la bino bungisi ya na mais mobule bimi milange panzania wa balobi que maître Mao Alexis grand frère na nyonso na ni pas là ça no pas de danse c'est ça la succès tozani Masengo maître Mao la kisa kutu biso la kisa ba bibisia ba linda ba cuisse de poulet le babima pe basala ba komo mettre en azara o azali atana ba feti mobulu pesa la rati bon pourquoi pas la matanga mobulu sala matanga mutakufi brisque abilité et normal basa mobulu et normal biso peut être trouver na biso normal pesa la na ouais donc ezala normal basala mais bango ba lo ba ke mettre Mao Alexis pour avoir succès lisusu pour 7e jour de la semaine et réussir bobina danger. Talo na ebiso mettre moi binza bibisa bango lelo bana ba poto ba ser na nga bibisa lelo fort mais mettre moi zaka lelo mettre moi tambo makolo biso soto yebi ata ne lote bon ce que soit l'équipe ya na po azwani eza zelo route sonnet ni masengo ni on nganti zelo route télé tempo taro bina peme na Weranson et surtout ye pa ou meli peme na Weranson emsu ba sacrifice et bandi déjà avant non eza ngo bongo tende bat ba kanisa na ngo bongo tende na nga ke liwa eza nango etangama nango nde mo pe nanga Messi après ana qui rep donc oko kaka Messi ke boye donc eza nango normal donc tant de vivre photo s'attendre na nyonso liwa ezali donc fait ezali donc nyonso ezali la vie nyonso ezali ouais c'est bon. En tout cas, merci beaucoup, Messi. Voilà, donc nous évoluons toujours rapidement pour les émissions Bambo Tété. Atra matanga na pesa mère na biso mo panza mettre ma mère Safi ba mote belé donc ça suit quand on a pesa. Bonjour mes condoléances. Bonjour mamie. Voilà. En tout cas tout le monde peut présence na awa bande ko bazolanda biso oyebisi bango nini mettre Mao auto père de grand frère na propre bino bosa bato bosa kapembe na yemtala sa bino ba danse. Et le moment trop qu'elle est ici grand frère naé pour avoir succès bah pas de danse elle soit belé pour 7e jour de la semaine et bima ça la succès est-ce que ça vrai tous archifaux binisa trop il y a trop bon mon tout soit kufeli balobaka bon grand frère na biso nda kufi zaka mettre Mao ta biso tout ya biso nda kufi o bon lo baba na bango mais to senga na mettre na biso toujours mtema eza ya munene quoi talaka mutu nyonso tu baloba na ye eza mambo yaka to perdre nde oya biso passe na mutema c'est ça. Voilà.
En tout cas, merci beaucoup. Ndera yomoko lobby, donc ça liwa, mais liwa ngo surtout batu ba interprétant mal, surtout bindi bino bo beta rapeme na we ranson de la forêt. Ndega to batu ba lobara ngo trop ndé za news de kin émission FT pour les que ko beta peme na we ranson, il faut moins kisi, on ba sacrifice. Biso route chez biso route kisi zalate. Biso peut-être mamba kiste, biso boulonde. So samsano malamu, c'est normal. Tant mettre ma binisa banda ba BBC ba bête sauvage banani ti le lo ko baka na binisa biso ba to ko tika me ya continuer c'est normal nta kufi ba lo baka bon mais mettre na biso to 5 ans tema munene mutema kaka azo mutema papa na biso igwe ala tango quoi merci. En tout cas, merci beaucoup. On peut se comporter na bosani. Bosani ba fana nga Miraesa yoyo. Miraesa makosa no yeyo. Voilà, merci beaucoup Miraesa. Donc l'autre côté nous le matin mais prochainement ils ont assisté à une émission de Raïsalara. Voilà, yo peux Mireille. Ah non, de Mireille la maison mère. Voilà, Mireille bonjour et mes condoléances. Merci, bonjour. Mireille, vous avez dansé Zawe Ranson, bino soboza, bah danser sur maître Mao, alors ça bino chorégraphie, alors ça doit pas de danse, mais tokuta ni na matanga wa, na moni présence na bino, en tout cas na moni bolingo zara penza la maison mère, hein, boyero la na maître Mao, mais matanga on peut mobule bimi milange panzani au maître Mao les qui c'est grand frère na e, yon sona ni koza peme na we Ranson tozani. Non, eza question te kozala peme na we ranson po boma mutu. No eza liwa. Liwa ereya ke la kate et lo bate ke okufa boete eza liwa. Ye tieni wa kufa za ki grand frère na biso. Donc ando na biso partout na ba concert na maître Mao batike biso te. Lelo maître Mao abinisa abomate to mona bomate. Nga Mireille ngoy na ye maison mère inane 6 mois na moni côté maître Mao la kisanga kisite ala kisanga l'autre. Eza to ya mutu. Donc tana enza baki eza peta ya kobota mais eza peta ya kokufa donc to yaka to bota na mabele to tika pe mabe donc eza question te que so muta kufi to bomae non président nga le roi de la forêt donc président nga vraiment makambo wana vraiment ya koboma mutu ki ate ya biso no bana nga bo sala bo non eza question bon te eza liwa e yaka akufi eza passe parce que eza grand frère na biso tout donc eza passe tinga Mireille na yesa nga passe komona yaya mukolo bongo akeka boya beli jour maka kufi mais abilité surtout et le bato ba silika yango na babi ke eza maum talekisie pour mutu abilité ka liwa mo ya brusque boy. Non, eza non bat mususu lelo moki bat mama tambola malade belé na nzoto na à cause de chaque mois ko directement kufi taka directement ko kufa bongo donc eya kana ngope ya liwati liwe la kate eza te ka pour kufa faut bela makasi pour kufa non oko bela pete lelo ndo moninga miro ko kapesa ngo mira ya kufi donc e ka muso ka pesa liwe eza nzeme muta permettre ngo OK nga ona ngena lobaka yango wana donc maître Mao vraiment makamwana vraiment ataka binisa balinda babibisia ba de poulet ba mamule loto sana ba mamu donc ba yaya biso subana to ye to leka alors binisa subana mususu ba ya na sima donc vraiment makamwana ekisi donc ça non ka bon so za star so ka beaucoup fait na famille que au bomino eza que ça bon te ya liwati ato comment non ba star est-ce que na ma famille ba bando kufate pour le somme ta kufe comme ngam na le non eza on ka ba rimer. Merci beaucoup Mireille. Donc Kandé Zalara, donc merci beaucoup aussi pour la première fois dans l'émission. Mais la prochaine émission peut être au Sangalara, to beta sko masolo ya Musala Nabino, le loto ya Matanga mais prochainement to beta masolo ya Musala. Alors pour se séparer, bandeko balanzio, lilo bayasuka, aussi bon. Non, bandeko balandinga na sepelka makasi na lingibino makasi neka bino bolinga we ranson le roi de la forêt c'est la 7 jours de la semaine donc bon mona ba Mireille ba Mamou ba Messi ba Shida ba Fleury donc bon mona Mireille donc boso mara ba polo na biso to teka polo na ki et puis donc ba t-shirt ça bien donc na lingibino ka mingi Muluba mes condoléances merci à Tara Betty famille comme ko lebele hein bonne santé normal quand on a santé ça va bien ça va. En tout cas merci beaucoup Mamou to beta no masolo matanga na moni présence no matanga wa maître Nabino Mao Majesta grand frère na ya kufi mais mo ba rumeur etambola moi trop o banene o kufi nano azavie oyo akadra biso na mingi après ça soda na ba concert ba fikine ba concert belé kaka
azangana biso akadra biso suko ba remès ko bi manango ngapole grand frère liboso la kufa grand frère liboso kufa ba mamu mutale ezana ngate zakanza mende mtabenga mutu on père akufa yo mtoli ya papa ndeku baba ngai penane ncha na dama suko na boma papa nanga pona zwani suko mettre ma boma grand frère na biso to ya chen amo pas zwani succès succès te maoda na succès mawa kena poto mutakufa pina famille na bango ta eza liwa tongo boto benga liwa ba tongo tota nando ba no mo abeti ba oike ngana tela prophétie mo bona na 2015 prophétesse wana na ba ande kombone suste alobara photo ye banzambe po ba morsi bite ba osala mutolela ka bo asa nini akufi ngata trop ba chaîne ya ba chrétien pona ye ba blog zoleka sukola ba lobi mawa bomi suko bomi eloni eza nango kaka mutu akufi na ye nde eloba ma 7 jours de la semaine eza nango elo de sama nango ezaka baoloba me etikali posa nini ebima mao ngana maître mao eza ya lelo te maître mwa bintinga a partir ya sous-sol sous-sol kutu biloko makasi batemps présent malewa kutu oyebi osamba kutu te ka 7 jours de la semaine kutu ebimi nanu te apo balobaka mao ale mutu jamais eza nango kaka barumeur bato tu bamesala boka koloba aloba ne kaka po mao bana na yeba vie wana na kosote meta mao ya sambela na catholique nga mona kazanga ba chapelet na yeba bible ya bango ya catholique meta mao sambela na catholique suko es na catholique pe ba bomanga batu te est igwe le quoi de la forêt le qui est sur patron na biso de yo kana fama wega mutakufi à part ndeza mutabeli akufi na à part père kifaya ata odaye niko bakonga kufa pendant accident kufa na ebongo suko veten exactement sous au moins nous sommes ko société ba net no ba ndeti ya ten deuxième personne kufa pour jour ba ke kunda mona kasa ba mettre mao jour pe ya na kata mutema so eza souci mususu o sipotango totalika mono tikena 4 jours ke ne poto adaye so yo monike souci wana ya bu papa penda talika mona kasinanga asa nini eza ngomba ko ba te mettre mo za bana 4 azana bana ye bazawa da camero kutafanya ya liboso na mwana liboso na bana ye suko aboma pone suko aboma no sima makila de pone ye moi za responsable ezango bien te baloba ezaka ba rime baloba ngobeti pendo za bonde za ba succès na obo so muta kufata mama lekili na ndenge moko tu ya kati ya kinga kati baloba kayo poza da monde ba star baloba ka retanga mana ofu baloba ka en fait biso na biso ka pona la vieux yo ve tene penanga mamuna lia tom suli boko na ye ve penda lamba ngape mamuna ye na pale na lie nana souci fort tara lobi na kokaete tel pa vie na se kenga bi vie na réseau mais susu na réseau sou père pauvre père penda na leli suna papa ngasko po ebe na ko rapela ko mona ngote pona réseau na père mon grand frère soyons la lingarité mais après malakimia azaka mutu malamu na ebike ye penda lola liboso na ye veo na ba ve tout auto tambo na bango ye aibini mabeta ebika ko seka ko zana batu malamu ezaka kata susu mas to lo bate attention moi ezaka lo alobeka parmi ba témoignage na yo garda il y a grand frère Étienne donc grand frère il y a maître Mao donc ezaka ba souvenir na veo penda lamba so alami penda lamba nga ingana makabu pembele bakalinga ngamona beta mikoso yabo na sifie venga funa kota pena dame petit yakayo ya noka ba telefone ngam TV na kota po veo na leda and bloko ya lamba vio akadanga to foto staff pe trop ya mingi so zangi ye opesa yo suko yo aza mutu mo wona yebite nzambe kaka ndabenga ka biso nde pa bengi ye po ba to ya wana kuti yo samba te to botamaka pe to sani to kufa to komi na to komi na fin du monde ba morsi bit ezali nga papa na kufa morsi bit suko ba morsi bit ezana ngo boka nsala ba tuté to mi blengi la biso to tikali to yeba o to ko sala malamu nini mabe on sala ka fena na changer ngo tant suna na problème na fleri il fait luka na bongsana ye po nini mukili to yeba ne to tambola te na bato basanga mabe penda na bato basimaka bakisi na bato balinga ko boke baninga malade vraiment ya monde comme na na suka ko boma muninga na o zone lokote to tala sukoyo biso moto milengela nini bokonza nzambe déjà ezo benga biso ba morsi bite komi muto beli to kei to mona ngo
osali eloko te oleluka pongi bo okei ela exception nene nzambe abito yeba ye ngai beti na croire mingi na nzambe parce que bale babokela nga maladi na bamukile suki na prometa nzambe na si nzambe bana miziki na nga na kisi moko te kaka na yeba kombo na ata na kendaka pende église te na yeba mudindo na yo mais kanisela ngata o na tushaka mutema na yo kiti na yo o tomsusu na sombaka ta kiti mo na église pona eloko ngo yango wana mamu bande balobaka ke kobina pemene na we ranson foza na moi kisi moko boye po yo babwakelo malade ndenge mbi bato balobaka ke seke maître maomu tale grand frère na musique eza kisi te musique eza fo ndene babwakela ko malade so ezalaka mpona kisi te mutu soki alingi yo te betya obebisa o lelo nga mamu lalataka nanga mini lalataka talo mutu ongo kuta boke amadie mo kuta regretaka fa bakse susu me amonika mutu na boke problème maladi kutu atambola na ye siko lalataka nyonso po omonaka nzambe aleki kaka miziki eza nango miziki fo yeba okasi teke mutu ayebi kaka te fayaka miziki te yeba kosala koyeba koyemba yeba kobina kende puye no so osambelaka nzambe no bosolo kende nzela nzambe so kende pa bafetiche kende nzela bafetiche mais yeba ezaka suka nango pourtant eza tana koso te beti na so masolo yo o nini te na otala nde mokili ekende tokomi na suka nzambe oya na koso te babaka oya lokola muta liboma nga na koso te na mokuta na banzela pena mutu moko boyaka osandi venda aoso ntonso 500 francs balimuso ko kabele te ndoki ngabi te aza ndoki aza famille na ngata akoboma ne pe ngata nga na kabele po asengi mais nzamba zoya beti to sa bolamu soki okabaka te yeba kokaba soki o yo tonga batu soane sko bongisaka pona koso te beti to zalia to yoka mususu oya malamu ba okende ya mabeba otikala nzamba aksa bango nini fo boyeba ye nzambe akasa biso ke yo ya malamu me yo otikala te okufa mais mabenza bangu atalisa ye kibonzambe na ye voilà, merci beaucoup Mamoulou donc yo lo ba vraiment tellement bien yango dans la prochaine émission to beta mo masolo belé tellement peut tozo moi kala donc voilà poto kabwana te na émission lelo hein il y a hommage à grand frère Mao Manchester avec Etienne Telaga Tigibiso bandeko na biso kaka o bazaka misika toza bandeko na bino kane to soa na bino bien boye mepo soa na biso bieza mabina malamu to bongsa kaka po nzambe azo yakala te to yeba ye na moni kaka profina yo koma mama pasteur te mena zakade na do wana ngaso na te yo bongo na mutema na zakade na do wana ezaka kaka likabo moko nzambe pesinga na kota musique mena bige zakana ta nango to bina tisuka bientôt to ki ba 28 ans ba 27 ans da ba toza batana biso foto kata naza mwasi fena na temo na 4 bébé nanga na parler pour fina mukango solaka bien na kata Londres na moni aniseta ko na kata Londres na moni papa na ngai papa chéri vraiment papa solaka bien Alain Donga le Switzerland yo betaka bien na petit na Mamuluba na moni masalanga Abdou Mokabila mon ami personnel sola ba solo kando solaka bien le vrai toza na bino bien j'aime Boda garçon fois cher tozalara bien ya telaka ndo so ala biso pour la famille na bino mawana biso pe eza mawana bino ya tosalaka bolamu omoni vi na nga Alain Donga de Switzerland abisanga mamu mbongo na tina te pesa na suka te so senga $1000 na peso poso na kufi na kabana nga suste yango funa kabaka papa Alain ba conseil pesa bien merci papa. Voilà, merci beaucoup. Là, c'était Mamoulouba. Donc, dans ces eaux à Kanga déjà à Maison Mère, il y a Werasouk de la forêt. Donc, à Tei, vraiment. Donc, merci beaucoup. Voilà, Fleury, bonjour, mes condoléances. Merci. Les bélés, hein. Tout le monde est sous présence noire. Namatanga, il y a grand frère, il y a maître Nabino Mao Majesta. Souvenir, nous nous gardé à. Vieux au rôle benga et bon pas grand frère il y a maître Mao Etienne Mbaya ba souvenir na nini oyo garder ba souvenir ni belé moi le ba minga été monté ma passe vieux wana tika bisoté ana toujours na biso no soutenir biso ba concert de beta na ba stade à la Renaissance vieux na zalaka ba concert stade à vieux na zalaka mais le ce que vieux a tiki biso vieux na zalaka drapeau na biso belé
asa ba 4 ans pour na biso to petit na ye si to lo ba boy ba bika so munda kufa ba ka malamu na ye asa pe na mabe na ye mais to lo ba siko o asala ya malamu pa na biso poza mutu to za kana mabe na ye o comprendre mais nde eza boye passe na motema po avia ki atiki biso ye nango liwa ya biso tu mukile loba ke mukile sama liloba est-ce que oye bango mukile sama liloba mukile loba ka toujours faut loba mettre manza star pembe na wera faut ka ba loba a pembe na igwe ya masekite ya masekite il faut ka attendre yo sabongo so kufe ba loba kaka mettre ma grand frère na nini mettre manza na bana na ye ana bana belé ako lexa ya yemo ko bana ako lexa ya bango moko mais pas wera pese nga kisite et c'est wera tinda wa boma wera tinda ka ba boma mutu te via kufine maladi via kufeli mungelo ba ka bongo pa mukile esama liloba baloba kaka po ba yebite fo baloba kaka po ba yoka bango mais via bela ki na été mais via piega crise boy liwa to ba siko nini babika no sokoto pesa kapa bota maître Mao oh maître Mao ba bota on est butu nga yo ndo prendre nga yebyango te nga to yo kia po yo moni milange Tanzania wa ba jeune ba na zo ba on kutukala tata moi 2 ou 3 personnes ba loba to kimi milangi mo beta miawa da bali ba beta maître Mao na bino ba danseuse to kimi biso to kimi wa biso to kimi na biso ya problème to kimi ba kimi kaka to bi batela nzoto te po ba ke do apembe na wera igwe ya n'importe quoi te ya matsekite maître mafo lo baka bongo po maître maza pembe na igwe balo baka bongo mklisa mali loba banda abomale sinani siko be monga yango yo abomika vie na yi quartier tomboka ka tete maka vie pe tena muta batu muta sola kana bien vie mbila ba pete belé balo baka kaka mais ma pa za pe vie na bango ba grimasaka bo pesa moi bien mais le côté ba yeke ma pe vie na bango ma beza nango te fato kima ba o ba sali mombulu wa ba yeba ki bisote ya ba sali mombulu ata ba monga majesta ba chena se to ki biso nyoso mo ki so kimi koti en tout cas merci beaucoup mais moi question mo ya songi bo wele la ni na shida o bobundara wala lugara yo leona sio na matanga to beta na moi lisora mukie kwa ata to lo ba matanga mais kona ngai wela ni no bobundaka to famille to bunda to sona kaka eke sika basi ba vandi moi kolobeza matata zanga te mais wana famille de kona nga ko saba jete poto ko solola soko soinze na ko kata na mabe yebe soko tumbo nga ko tombo ni bino ya fadi koto frime yo pe una voilà biso to rache momongo na mao biso metu moko teni yenda pesa biso teni siko nani biso ese alenga disa na fena nga maître Mao Majesa papa ya de camero yo mosa kumisa bane ya ka sentiment motema safi tendresse maître Mao Majesa aza vie moko na ebite pona okotete no sosanga mabene taza mabene ye mabe maître Mao so manquer ngambuka na podium okota podium ozalata oza nani ongane monetel onga fimiko podium mais voyez bomba to ko lende eza biso tenda abete po tenir uta acheter podium voto mata ezaye transport ba pesa Yaye. Si, merci beaucoup. Brunette, bonjour, mes condoléances. Bonjour Betty, bonjour vos chéris qui toko ya pembe. C'est ce qu'on mikolebele to kutela matanga wa ya maître Nabino ba o Majesta grand frère na ya Koufi mais ba rumeur et bien moi trop que mtale ki si maître na bango pour le roi ba préparer 7e jour de la semaine et ça la succès et ça est solo to eza lokuta non eza lokuta mutasala pa bota ma po akufa tant muto nzamba sali muto askelaki obotami okoli apoko kufa désolé eza pour la muto nyoso et atake maître Mao lié non là on eza vrai c'est faux liweza pona mutu nyonso mto sabotama akobotami okokufa lokwa comme tenga pena kokufa liweza pona mutu nyonso yalo c'est faux pona mutu nyonso to boyite me baliwa ngopeke seni baliwa muso la razo ebike wa belaki to robaki abelaki nzamba zui ya pe mana kimia mais mutabelite et puis akufi na maboko ya maître Mao Majesa donc mort brusque mort subite et on bana quartier ba osili ba beta biso awa pour maître Mao allié grand frère na
Non, 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 non. Mettez-moi ça à Banati. Ana Bana, Ana Moisi. Ah, pourquoi pas lier moi na ke lia ya na non to ba ki ba mi ki lia ki ete botongo kolanda olia e na wanza le couton c'est faux bu abota maki etanga maki akufa mutu le kwa ngapa le kwa kufa le kwa fleri le kwa mamu le kwa bisuno stoza liwe sama pola mutu nyonso mettez-moi wa liete jamais ça ba bisu stoza to ba na ete parce que fie ngapele oni eza pona moi na ete ngana na ji formation pas mettre ma famille na ete non kolia mutu comme ma famille pona olia mutu comme ma famille te comment tu famille soko comme pour lier et ça que famille pour ça famille pour lier non et quand ça pose en famille soupe pas lier un peu et ça le merci Brunette pour se séparer un dernier message ou un dernier mot bande ko balandi biso yebisi bango nini voilà moi c'est ya mettre mo makasi oh mettre mo PD oh mettre mo alema biso oh biso ne basa mao bon botala siko mutema ya maoma Jessa. Voilà, donc, et donc, on dirait ça pour battre le mingi. Oh, ma bimana ba danseuse naie. Voilà, donc, voilà, tu sois Cédric, soyez, vous soyez Kakato, Landae Kara. Voilà, donc, merci beaucoup. Voilà, merci. On a souci, le bara Marokara. Et donc, voilà, mes condoléances. Hein? Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Tosepeli. Donc, bande on a biso. Voilà. Mama Bana, en tout cas, moi, c'est Kitoko. Pour botter les bala Kitoko. Donc, bande on a biso. Tout béton, ma solo, ma tanga, moi, mouké. Mes condoléances. Merci. Naza passe ma casse. Nana pas. Permettre biso na biso na passe au leli mingi yoka mungongo te kei mais tout notamment mutuna moko. Ba rumeur ezo bima moi trop. Balobi ke mobali na yo maître Mao Majesta papa bana na yo mutu aleki c'est grand frère propre ya yé pour un succès pemé na wera son Igwe de la Forêt est-ce que ça vrai to eza lokuta bon wana elobama nango elobama parce que azana wenge maison mère yoka nanu wenge maison mère elobama nango mais Mao soki akolia yaya na ye na ko regretter parce que Mao azana bana Mao bota moi si na epazali Mao soki akolia olia bana na ye nga banda na koti na famille ya Mao banda Mao alinganga ti lelo Mao azunga mwana muke ti lelo akolisinga nano akufela te na famille première fois yaya na ye o nanga na mona na misu mais esa nango maloba o eloba maka batika koloba bongo Mao soki akolia yaya na ye pona intérêt nini po zwa nini po gagner nini succès mutapesa succès za Nzambe ngala mobali na ngai toyebi nzela ya Nzambe ngana ye tokendaka prière ezala na musala na ye nyonso totika na maboko ya Nzambe mais eloko ezate Mao yebi likambu te eza maladi abeli maladi akufi bon point ni balingi ba beta et biso soto kimia wa bana quartier ba panzi milangi ba beta Mao na ba danseuse ba beta na biso to ba journaliste de biso soto kimi na yo mo utu mo sne po kimagi c'est que ça point ni bon Mao za na wenge tant na lo ba ke Mao za na wenge eza na ba pomba ba kulu na o ba koya ko telema mais façon ya ko senga basenga bongo te parce que ndenge bazomone bongo bazomone lokola wera ndenge ye il faut Mao pesa mbongo yango wana tangu bapusani eza quartier oyo grand frère na ye avandaki wana bayebi nde façon ko senga te yango bazoyele na ndenge ya brutalité eza bongo donc to lo bani ke Mao Majesta ebi likambu te voilà mais ilo moko ya suka madame le roi tozio eza no maka matanga mena tout no mutuna moko po bato balobaka moi trop par rapport à mobali na yo papa bana na yo ke abimaka na ba danseuse aso akoti fo no abima na Mao Majesta so abimi na ye après ne amemie pa wera wana amati se podium le royo kango est-ce que ça ya solo et ça la rono ndenge nini bon mbali nanga na ebité ko tchana ba danseuse mpanzi non akanga na mwasi te non na muna mbana na mwasi te non na muna na ngai te ngai nde na boye songa na lataka songa na za safi ba danseuse parce que bazaba na oyo bakipanga tamsupe na kolia nanga tamsupe bana nga ba danseuse non na muna te les abons bon bien pour la moni donc ne ka bazora mobile non de pe bazora yo ngonyoso bango nyonso ligne d'énergie ebinga yama ebinga
danseuse tout azara kalati lelo na ba obazo kota ba onyoso ba ebinga bango na mona bango lokula bana parce que nga na za mama na mona bango lokula bana yango wana nanu na mona bango kena mobali na nga na ndenge ya mabiti nanu ti. En tout cas, merci beaucoup, madame. Obi comme madame Safi, hein. Ok, donc on a raisonné, mais sommes au salaire, on a maître Mao Madjes, on a triomphal, avoir rapéo, na bana, en tout cas, na sepeli. Alors, pour toi, Kabwana, bande Balandi, biso monde entier, ou si bangoni. Bon, merci. Na bao bayambi balandi biso. Merci na ba danseuse. Ba danseuse, ya wenge musique à maison mère. Na sepeli. Na sepeli po igwe a permettre bango baya kolanda mao na sepeli na pesi bango nyonso merci wenge musique à maison mère merci na bino de soutenir mao na makamu nyonso tina suka na pesi bango merci. En tout cas, merci beaucoup, Madame Safiwana, pour la première fois. Vraiment, la news de qui na Congo Promo Télévision, Madame, il y a Maître Mao Madjes, sa maman banana. Donc voilà quoi. Merci beaucoup. Déjà, nous sommes à la fin. Cédric Bakamana, donc Poto Kabwana, Bambote, Brunette, Mireille de PC Bambote. Hein? Voilà. Donc. Bon, on a pesi maman, maman Cécile, on a pesi grand frère, il y a Mike Jali, Boga, on a pesi Lyonnais, na Poto, en États-Unis, on a pesi Dani Mayes, na Londres, na lela bino fort. En tout cas, merci. Maman langa botangai, mon isenge, maman bonheur quoi, frère Aoumela, on a pesi grand sœur propre, non mi bokeli liema within. Na bane divine ja niveau ya junior taka mon nga stele benezem ta pesa suko kuna kata France benda na aka mamu ata bomake na bino na aka nani mamu pesa nani boyo kana tena Messi bo le nisus Messi a petit nanga ma collègue nanga na age na ebite po age biso ko samsoka ba age mais toi pour mettre wana a pangi ezaka iye mo biga ngaka benene singa ko bude nanga yo pina tanga esprit nanga kaka mais to soyez une émission normale mais réserve kaka mi benanzoto. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à Tokundo la Ratolobara, la vérité. Voilà, Mireille, pour se séparer, un dernier message, quelques salutations. Na pesi grande sœur na ngai Aisha Baivanga ta ka chwa parole vraiment grande sœur na nga moi si toko wa leki na ye donc nga leki na landa yaya na pesi grande sœur na ngai Lili Baivanga na kati Paris donc ba Mike ba bébé Arton donc ba bébé na ngata kana na mwana na bébé na ngata na kati Paris donc bana poto tout na lela bino fort donc bana poto tout donc Mireille Ngoye yo petit na mina sika bébé na bino sika na kati wenge donc bo soutenir nga botika nga te donc na lela bino ya wenge ozaki na groupe ni orchestre ni non Mireille vona ya wenge j'étais à la maison nazaki na ndaku semba nazaki na ndaku koriana nga mama maison mère maman ta maman clip ya yote na le roi de la forêt. Donc, mon clip, maman figurante, na président leader, on a l'élan fort. Donc, famille mobile, ma président, maman pasteur, ma pata. Donc, on a maman na biso. Donc, président, on a l'élan fort. T'as qu'à y me sali Mireille. T'as qu'à Mireille na komi. Tosana Linda, Linda, œuvre d'art. Bien que retard, mes condoléances. Merci, ma sengo. Moi, si toko, moi, ça taille, moi, ça mbinga. Sia, bazawa, toi, la matin, tole la carte, olela. En tout cas, tout ce que Makasi Linda ba aspira et belé, Pemenga ya Weranson, donc voilà mon sikitoro, voilà merci. Mais le tobe ta masolo no ya maison mère ya ba clip ba ninité, to le ba mara matanga wana ba émission prochaine to lo belango. To moni présence no awa, boye ko lela ilongo na maître na bino Mao Madjes Tabungsi grand frère na Etienne Mbaya, o ya belité. Brisquera wa kufi ba rumeur e panzana ke mettre na bino mutalieye za fo e archifo ya grave ya lokuta makasi mettre na ma lien na nini flashing eta o nini pognon c'est le cas power 7e jour de la semaine ezala te maman ezala te ko lia sala boma pese boma ngungi ezala te na mona no c'est un orchestre msu pas raté donc eza archifo makasi Ndenigas ba beti so mambilangi apo to kimia grave milangi moko ebeta miawa yo retard donc ba beta na maître Mao na ba danser tout à maison mère donc to na yolo te bilo pe ba yolo pe ete poto bo landa ngola braza bo tsa sete
Ah, biso te bemba ba njili. Taka nga mo œuvre d'art. Moi njili, moi changwa simba kanga dasa do kanga la changlie linda œuvre d'art. To na yo lobo tsa seza bembe to elela, to lela ba o lela to fêter na ba o fêter o sko tanga matanga to lela. En tout cas, merci beaucoup Linda. Ndeka yo mo utolo ba tout à l'heure voilà. Mais pour bande ko baso landa biso oyebisi bango nini? Ah, na pesika kabwana. Na pesika mbote na famille na famille ya maître na nga Mao, famille ya Flora Masi, na Swiss place azali bandeko na nga bana wabelo nyonso rolitsa kala motema ya. Rolitsa kala motema ya. Na sika wana maître na nga Mao président na nga Weranson. Dodo venanga dodo na victoire bakamara boke na Angola boke déjà Angola toki déjà ba news déjà bimagi déjà ba fan bazelani ba fan bozelaka liste pene bimité na kosa bakosa te liste la bimité te mebete est-ce que okene to kenete calme pona ebiki o as bombanga o place na zalaka za makas sika bon na pesi mbote na bijou dia kanga ndeka bata fleuri na Irlande toko. En tout cas, merci beaucoup, merci. Donc voilà. Voilà. En tout cas, là c'était œuvre d'art Linda. Nous sommes déjà à la fin. Donc maître Mawa qui est un cimetière. Sora Roya attend. Bon, on a pas roloba, mais Sora Roya a tenté, bah danser déjà bah lobby, donc bah membre famille peut bazar, bah les là-bas qui m'a la caméra, et ça le rapport caméra et bangi ça rend ndenge mo grave pour ça au moins il peut monter lobby na caméra et puis à lobby ma camouya bien, donc c'est kaza roba azo bangate mais ba mususu babanga na bango donc toyo ko en vouloir bango te. Merci beaucoup à Cédric Bakamana mon frère pour les images. Merci beaucoup à papa Dave Moubama, les papas de Joyce Davline. Bisous à vous, bisous à maman chérie, maman Cathy Bakissa, toute ma famille, je vous aime énormément et je pense aussi à celui qu'on appelle Raïs Chibana Motopa Manakata Paris, Titina Kembi, maman na Raïsina Aurélia, sans oublier maman Emilie Nzemba. Moi c'est papa tous pépé l'ambeto l'on à Londres. Donc bah salutations et belé donc Bettima Sengoz et la rara sepela. Tata on a matanga to la meto sepela et au sala bien quoi po to kitarapenda partout pour la recevoir la news. Voilà donc ce n'est pas vraiment facile, c'est vraiment un travail que nous faisons vraiment pour que CP là et nous faisons vraiment un travail de titan et voilà quoi. Merci beaucoup déjà à celui qu'on appelle Moto Pambane na Otolo Barara, Raïs Chibanda na Ozelarara quoi. Timothée Piana Serge notre cordon. Donc voilà, merci beaucoup, bisous et belé. Donc on est